bato baminizaka biso handicapé bamona biso ka lokola bato biso za lokola mutu nyonso azali tosalaka misala omoni ngani nazali naza mpenza handicapé oyo natambolaka na se nazolamba pondu nanga nde bozomona nadongoli natuti sikoyo naza sikoyo na ntango ya kotuta handicapé azokola mutu nyonso omoni oyo nyonso baza bakoko nanga. Tu as dit photo pondo limbondo. Alors tout ça que émission je me rappelle très bien maman Élysée dans ma sina il y a ma pondo ndenge ba tété là comment ba tété là voilà j'oublie encore le nom les gars qui toquent mais l'autre là les pondo ndenge ba qui sangane. Alors pondo tu as dit photo toi comment on lit photo tout ça belubu tolia bangaingai tolia ba légumes ndenge tolia ba fumbwa tolia ki fu oh tout ça dernièrement ah pas maman maman suna banda loin tolia ki fumbwa je pense ah tolia li folo to za ndenge ya mboka da soki mbodo ikangi OK maman to mona on se présenter bien bien soit 6 ya watu wa présentation à maman ndenge baza awa Kasivie na natonya wana posa bolingo bamelike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka te boya ebele nganja nasila s'abonner boya ebele bobuka te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na dans l'émission biso Sylvie Motive officiel de pièce bozali mais finalement le coup na yemo ko de madère maman Sylvie motin ba handicapé ou ya porta charge ba handicapé nyonso moto meza ba maman Sylvie un bon pièce bozali un bon moto nyonso tout hors na émission biso oyo chaque vendredi ils a mingi tout la émission oyo za lubu ndenge bende ba lamba ka to bi ke nyonso za important société akosa nyonso oyo valida ko sala ya to za awa et pas maman Charlotte na résidence nae je pense que teke émission tout ça quand émission mon école naé ou ba kamingi makambo ya école ba difficulté école naé le to na résidence né ko c'est émission naé lubu ninga lambaka alors to ba le maman na beso nini peut-être un message mingi sur histoire ya maman mbote maman mbote journaliste bonne santé santé za bien le to pas na yo au c'est solo et lubu ba ne ko landa sur le lambela biso nini ne lubu ngaza mutakisangani naza topoke biso batopoke toliaka biloko mwa ebele mais biloko na biso mpenza préféré ezalaka lifolo toto yango nomoni nga naodongola pondu mpo nalamba elubu na ngai ya lifolo toto alors olambaka yango na ndenge nini bepesi nekota na kati ya lifolo toto na kati ya lifolo toto totiaka bicarbonate oyo biso ya mboka mais lokola oyo ya mboka ezali te yango tosalelaka ya bamindele awa tosalaka pondu na kati ya pondu wana tokotia mbisi ya kokauka nyonso modele nyonso ya mbisi ya kokauka tolambaka nango na lifolo toto. Alors bandeko lifolo toto je pense bien maintenant ça kinga sarani bazana pour en allemand précisément et ce lifolo toto c'est-à-dire je te veux limbondo donc c'est-à-dire bon va lifolo toto na monoko mboka alors ni balamba kango c'est-à-dire to lamba ba pondu na bien ba pondu amayi ba pondu to lamba la matoyebi wana mais vous allez pondu lifolo toto donc c'est-à-dire so la mi pondu gunango
et ozala je sais pas surtout bandenge nini donc maman Charlotte moko ebner ko lamba biso li fo toto aluzani awa là tout ça Kinshasa je pense bien mbuli bete makasi lobby nde moi que no wenze ça qui te contenir poto bi qui ça bien qui ça ma poubelle qui ça ma érosion qui ça ma mebele nde maman et permettre qui était avec de wenze atina ki ne moi na iblo ko sombela ki awa et on toza mato na pondu maman ko rappeler ba tout bloc o bo sombi déjà o bo tien kati awa toza na mbisi na biso ya kokauka yaka koedenga awa toza na mbisi na biso ya kokauka babengi yango mongusu mongusu yango oyo ifo totola biso tolambaka na mongusu tolamba mpe na mbembe tokolamba mpe na bamayebo bon biloko nyonso wana eza te botaka Kinshasa bon yango tolambi kaka na mbisi ya kokauka nsima ya mbisi ya kokauka tozwi bandembi oyo totutaka nango pilipili ya mobesu oyo totiaka na kati tolambaka nango totutaka nango pondu na bapoaro na biso biloko nyonso totutaka nango baepisi oyo nyonso na kati ya lifolo toto wana moni bicarbonate ya kati ya biloko nyonso oyo ekozanga te oyo mpenza moto ekosimba biloko nyonso mpo ebima lifolo toto yango bicarbonate yango mafuta na mbila na biso yango oyo nini susu bon toliaka yango mpe na makede lituma toliaka yango mpe na kwanga so atopoke toliaka kwanga na lifolo toto na lituma bon leo tomoni tolia biso kaka kwanga oyo na banzi nyonso na biso tosalaka. Alors, je pense qu'il faut je répète bien que c'est limbondo. Nomboka, il faut donc limbondo. Tu as besoin de soit court et bandit dans chez nous bien quoi là ma triple option. Soit court na votre M serviteur Rodrigue soit court. Na profite peut ça mbote makasi na maman Blandine Machanga, peut-être qu'on a Paris. Mbote mixo na maman Joël Mbombo waza à Kinshasa. Bah ce jour na Kinshasa à mbote place uzali. Mbote mingi vraiment na noko polo, mbote mingi mbote maman Micheline Congolo. Noko polo maman Micheline Congolo bien la loi. Tu voulais que moi Sylvain va tassin que abenga kibiso metti sur le côté noko polo. Toi c'est moi Chantal noko polo, toi c'est dabino ata c'est très mal Sylvie za malamu. Maman Micheline Congolo beko la loi. Maman tu veux que ressent quelque chose signe kozanga raté. Maman j'ai tout Kinsala. Moi si papa André na Allemagne. Maman du Kinsala papa André na Allemagne. Toi c'est kabino ta kabiso MS serviteur. Tout ça qui est mingo et yokana kabakombo et komara place au non et komate vraiment mbote misu na maman Élysée Masembo azala ki sasa awa maman Élysée mbote place ozali vraiment alors to continue mission biso elugu lelo de maman awa sa pondo alors dongo la pondu no tibika dongo la pondu na ye après maman so sisi pondu étape ni to koleka nango so si pondu to sukola pondu oyo to zali bokana biso to bandi ko tuta pondu to pondu ko lemba wana to tieba biloko nyonso wana mbala moko bino pondo bakalinga ngo te foto to kalinga pondu te to zakamba moko bongo oyo ona zona basiko ezali ya kokalinga te li foto to wana ezala ba sorte ebele musu ezalaka to kalinga kango mais ebima apena gwa malamu te mususu lokola ezabo pondo yango eza sika to sepelaka mingi na pondu elala tanto dongoli yango to bandi ko kunika ngo penza na maboko kunika ngo na maboko to nika ngo na maboko esili ekolemba kana maboko kunika ka wana ata to kalinga ape to nika ape kana maboko wana lifolo toto ali to tiba biloko na biso nyonso wana to tiango mbala moko to tiango na moto toki ebeli tozi mafuta to tie na se bon o to zolamba lifolo toto oyo to tuta ngo besu to benga ngo côté mususu babenga limbondo yango ngala za kolamba sikoyo alors la kisanga nyonso batabali nyonso batakongo central nyonso alors tolanda ndema zolamba lifolo toto
Saka popo popo Zaga bebo Olingi ko yekola elubu S'abonner à la grâce divine TV Yo lingyo Kozala à la page S'abonner à la grâce divine TV Oh la grâce divine TV Abonnez-vous massivement bande konanga Manani a tout une étape mususu. Maman Charlotte a tout une étape ni déjà. Comment on étape sur la pondu? Non, sur la siko pondu. Pondu sur le combien de fois pour les bien? Sur la deux fois. Pour y ba mabele wana. Après ça sur la pondu. Tout na liboka soke lembi. Allez. Totie siko na njungu, totie biloko nyonso wana bambisi ba bicarbonate, totia na moto. Siko toza étape ya kosukola ko tuta. Alors, bandeko, l'ifo toto, avec comme na tango oyo ba suko de pondu, ba suko pondu 2 fois, après ba mabele, c'était bien non, parce que teka ka on marché mabele wana, so siko sukola ronde a tuti yango na liboka, to mo liboka ko to jean belon libokeza awa. Ba tuti yango za tutonga mbeso bakalinga raté hein bakalinga ngota tuti yango après tina nzungu mona ngacha be piste nyos to na ngo émission ya jean belon kwa la ma awa triple option en ça c'est de Bouzouto alors émission aujourd'hui qui za court zoa kana bik ça pratique déjà ça pour cela me faut autrement appeler limbondo dans émission toujours suivi moi TV officiel alors on dit to na étape nini to comme na étape ya kusukura pondu hein on a sukola pondu oyo seulement combien de fois? Deux fois. Seulement 2 fois pour la mabele wana et nyonso esila. Alors ce qui après ko sukola pondu wa to comme étape ni susu so sukola pondu to tina liboka to tuti pondu na biso pondu wana elemba penza mingi te ne to tutango wana to tutango tozotala elemba penza mingi te so elembi mingi ta to tabi carbonate e koma potopoto yango wana so to sisi to tia na njungu to sukoli biloko nyonso ba pisi ba bambisi to sisi to tia na njungu to tia na moto mais étape za ya kosukola pondu. Alors avant de ma bide ma chota ba sur des pondu to le bien li folo to autrement appelé limbondo na ndenga ba kisangani kuna ba lambela ngo kuna lamba ngo sukoli ngo 2 fois a tia tuti yango o ba kalinga raté o ba kalinga ngo te soit tout y ngonde après ati na nzungu ati pisi nyonso tout sur toki ne demander les photos te kobima za guma kasi moi je sais préparer ça aussi hein na mabiloko alors yo peut so éviter zone de cours awa na suivi mon TV officiel chaque vendredi c'est toujours émission awa alors tu te dis toujours que boss tenir chaîne oyo tout tenir Maman Sylvie la Queen Madère maintenant vous là on peut ba handicapé boss tenir ya socio na mingi za un projet que décembre awa a soutenir ba handicapé nyonso oyo Kinshasa pourquoi pas RDC Mobimba vraiment ba 10 francs na bino 1 euro 10 euros 20 euros na yo ego sunga pote no ce que madame alors to la émission biso yo ti na ndenge to tout pondu pe to tshona na moto s'abonner à la grâce divine TV yo lingyo kozala à la page s'abonner à la grâce divine TV oh alors bandeko a to une étape déjà maman chante tout pondu déjà quand je sais toujours que quand on fait des émissions pareilles il y a Elubu longtemps ça montre sur tout le monde entier qui est un handicapé capable de faire tout kolamba kosa musala ndaku kobota nyonso to kosala yango alors maman si maman peut chaque 2 années je pense que quand même histoire de na la biso pour comprendre ni na ko ba handicapé lelo moi to pas ndaku na bana moi bazolamba ensemble bazo tuta ala makayem beaucoup alors maman Charlotte tout le monde a yo moko tuta pondo so pas bato ba minimiser mingi ba handicapé ko sa misate message ne ko pesa bango bato ba minimiser biso ba handicapé bamona biso ka lokola bato biso za lokola mutu nyonso azali tosalaka misala omoni ngai nazali naza mpenza handicapé oyo natambolaka na se nazolamba pondu na nga nde bozomona nadongoli natuti sikoyo naza sikoyo na ntango ya kotuta handicapé azokola mutu nyonso omoni oyo nyonso baza bakoko na nga me naza handicapé
donc handicapé aza lokola mutu nyonso so boti mwana aza handicapé ko négligé te aza mutu lokola mutu nyonso akosala eloko nyonso mutu asalaka nga mama na bino bomoni ngati nga na pe na école te si naza handicapé naza handicapé naza pe na bana bakoko naza pe bafa abandonné mais naza personne avec handicap nakosala lokola mutu nyonso. Alors, yo mtu ningisha handicapé, yo mtu minimiza handicapé, ndako na yo, na quartier, na place ozali, tika, pesa chance, pesa opportunité, de ce comme malam. Kozala à la page, s'abonner à la grâce divine TV. Oh, la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement, bande Konangaye. La chaîne qui est difficile. Oh là 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 là. Abonnez-vous massivement, bande Konangaye. La chaîne qui est difficile. Oh, soir d'information. Oh là 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 là. Moi, je suis au niveau nini. Tokomi sikoyo na kokata bakotia ba épice na kati ya pondu po Pisni. oza ndembi oza ndembi na skoli yango na bongisa yango bien na kati kati yango na tia kati ya liboka po to tout yango. D'accord, toi là, maman a déjà des épices déjà. Ah, tu déjà ndem na kati, on a déjà tout pour épices tout écoute na kati, tu na moto, mafuta chango, allez. Bien on a bu ce belly, to lié yango kitoko, eza accompagné bona kwanga, na to le bona kwanga. Eza malama, eza goût au sakanate. Si on a utia pilipili mobeso bon mais on est ezali bien mobeso. Faut tout ana yango. Yango so raté. Vraiment. Sikoyo na komi sus omoni bino so boyebi yango te Tungulu tungulu yango na tipe litungulu pe lisusu sono chango na kati awa tuti yango après otia moto tika mafuta na bicarbonate na chana mafuta te na uchaka bicarbonate na te bambisi na chana na moto soki ebeli na kitisi na se nde na tia mafuta yango na babengaka limbondo lifolototo. Wakomboza kolia. Ada moi déjà des pistes là, on a acheté du tongo agneau, on a acheté du tongo toyebi. Tu as déjà un ndembi. Acheté pilipili oya ya mbeso wana, acheté na kati acheté suko du tongolo, acheté des pistes moi kati besa biso goût, tu le bloc malam, doit li faut to ya malam, autrement appelé limbondo. C'est ça. Vraiment. D'accord. Vraiment, c'est ça, c'est ça. Déjà. Pour nous, c'est belli. Sikoyo, na do longolango, na uchango sikoyo na kati ya njungu, bon on a banda sikoyo tia mbisi. D'accord. Alors on est toujours là déjà, à des moments pour des pays déjà dans limbondo, je pense tout le monde est tout tiango. Pour nous tout tiango, acheter des pistes na kati déjà, acheter du tungulu, acheter ndembi, acheter quoi aïe na kati donc déjà acheter dans songo déjà. Alors après matina moto, to les faut to bientôt là. Alors pour du que repas lelo et ça répond spécial. Tu as dit faut to ponto limbondo. Alors tout ça que monsieur je me rappelle très bien maman Élysée dans ma sina et elle m'a pono ndenge ba tété là comment ba tété là voilà j'oublie encore le nom les gars qui toquent mais le autre là pondo ndenge to qui sangane. Alors pondo to li faut to comment on li faut to
donc soko meki on so lia ngote ya ki sasa tuna mama Charlotte ne alamba kiango a pesi longo kuma Charlotte bongo te za bongo a pesi longo ba li fo toto vraiment mbiso kana kati ya o ba mbiso ba ko za kati li fo toto ala to lia ngo vinda gu ekitoko za kati wana a so to comme niveau nini to comme siko yo to tia siko bicarbonate na kati comment de portani na kati li fo toto bicarbonate yango nde elembisaka pondu mais yango nde esalaka ke epesa goût bicarbonate oyo tosala ezali ya ndenge ya Kinshasa bamindele biso osalelaka oyo totumbaka poso makemba tosali yango totie bamai wana tobandi kozwaka bamai oyo otanga na se wana nde yango tosalelaka bon kuna na mboka na biso lifo toto bozomona soki kobala mwasi na batopoke il faut balambela yo balambela bino lifolo toto batopoke wana tokomona ke oui libala bali topoke ba mutopoke o ke lenge lifolo toto za bongo vraiment to comme émission biso merci na mutunya surtout na émission biso oyo Asli Motive officiel bo s'abonner massivement bote émission oyo ya elubu pe elubu oyo et puis ça va mingi ba benga biso eloko lamba ki wana na meka kiango bona boye c'est bien bon bo potra remplir na ndako place parce qu'on surtout na poto bo potra remplir déjà alors soko aussi si maman après na tina moto combien de minutes umela penzati minute ni na ko ba côté temelo kwa bino mozana o côté minute mais toi déjà de c'est bien il faut te doubler dans mon PT la grâce divine TV. Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui édifie les filles. Oh lo 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 lo. Abonnez-vous massivement bande konangaye la chaîne qui édifie les filles. Oh soir d'information. émission biso awa na ma Charlotte na elubu ya lelo to la mabongo pondo limbondo alors maman tout mon niveau ni déjà to chambisi mbisi yango yo naskola mbisi na ngai naskola tula liboso naskola petula mibale yango sikoyo tomucha mbisi tu ya tapa mbisi déjà kati ya pondo na biso kati limbondo kati ya na kati ali folo toto limbondo vraiment donc je te dis to lia pondo a mai la no pondo so gagner ni lamba wana mais il faut te donner et sous cela ni couroté c'est cause une yo kozala la page s'abonner à la grâce divine TV. Alors on va tout niveau ni déjà to komi ko tia siko mai na pondo na biso wana ya limbondo to tiaka mai ebelete so tie mai ebele et kokoma et vous a bien te comme mai le quoi soupe sikoyo yango to tia mai omoni mai ya ouais les ali folo toto donc to ali folo toto lelo autrement appelé limbondo sikoyo na ucha na moto siku samba je pense au monde maman moko abandaki pondu asali pondu adongoli oto biaka koto kolongola ko sa pondu adongoli pondu yemoko atuti pondu yemoko achebe pisi nyoso asali mbisi na yo ka sokoli yango na 3 mai mobimba pona mobeleza la te assez be pisi nyoso tout de asko za na moto déjà pour dire que bande na biso avec les handicapés tout est possible donc on mépriser bango te qu'on négliger bango te pamba to kofinika ngo pamba to kofinika pete Ba so la question finit en so que comment était la kanakati yana ba poli normalement bien faut trop poser de plus à faire verre.
Alors, bande de émission, Sylvie Motive officielle, bon presque à la fin de notre émission. Hier, mon collement le lot, tout ça qui bon et le bout, na maman Charlotte, ma chante bien très bien qui est pas avant d'aka à centre handicapé, quand on funa avant d'aka après, à sa promotrice école naie, au bon te baki, tout ça qui peut déjà émission n'yango. Alors, pour arriver à la fin de notre émission, je salue vraiment ma Blani beauté là, tu es salut, je te salue maman Béatrice Banzoto, je te salue aussi Béatrice Banzoto, couple nous pour ma Chantal, non c'est la cabine Ingo Stade, non c'est la cabine ça comme signé ça bien fort plaisir et maman Anne Makamba maman Blani Machanga mbot pesozali hein ba ce jour malamu na maman Élise Masembo na maman Joël Mbombo à Kinshasa ba ce jour malamu alors comme na souka émission biso na maman Charlotte do la mère biso maman oko rappeler ba na biso émission c'est le lambaki nini balandi na biso ngai maman Charlotte na lambaki elubu ya mboka na biso nalambaki limbondo o biso tobenga yango lifolo toto mais on nalambi za limbondo o ya vert yango nalambi waza biloko na biso sikoyo nalingi nakisa yango na moto po ebeli déjà. Alors, avant de commencer presque à faire qu'il s'est na moto déjà pour aller photo déjà ebeli hein bota sur photo des anini. Parce que l'explication est bandée. Il a mis déjà. Sa décoration, il est au moins vert. Donc c'est pas ma casse. Alors, tu peux te poser une question par rapport à la personne avec handicap dans Kinshasa et puis après bien un centre de vivre dans centre de bino. Ni bozaka des personnes avec handicap. À un centre de biso, tous arabes. Tous ali centre ya munene o eleki na kati ya ba centre nyonso ya ville ya Kinshasa. Bon, tozali awa basi na mibali. Ba mususu bazali ba marié, ba mususu bazali ba marié te. Nde tozala na kati ya centre oyo. Alors, tu te dis ne bozabi nyonso awa, ne vivaka bien tout boza awa, votre façon de vivre, le pang bozali, ça malamu. Donc c'est-à-dire condition je peux dire hein handicapé za ndenge ni na kati ya centre bino. Condition ya biso awa na kati ya centre penza eza pena malamu te. Eza malamu te po tozangi na biso biloko ebele awa na kati ya centre. Toza ko bika kaka na lolenge na biso moko. Alors ko nde to vivre penza eza pena malamu penza te. Eza malamu penza te po ba biloko oyo ekoki na biso ba handicapé tozala na yango na lolenge ya biso ba handicapé tozala na yango te. Ba nini lokwa ba vélo ezate tozolala pe na ba condition malamu te. Bon toza penza bien te ko vivre na pasi penza. So ba valide oyo ba ja handicapé o ba posa handicapé o ba construire handicapé te message ko pesa bango baza poto ba na biso émission oyo ya Sylvie Motive officielle. Bato ba considérer biso te. Bo considérer biso toza batu lokola batu nyos. Tozali ba mama oyo toboti bana. Tozali ba mama oyo tozotangisa bana. Tozo sala eloko nyonso o mutu nyonso asalaka waza na makolo mibale maboko mibale biso tozo sala nyonso oyo basi mwasi akoko sala na kati ya ndako na ye biso pe ba mama handicapé biso ba handicapé to sala ka yango alors bon négliger te biso ba handicapé toza batu toza na mito tozo sala toza penza batu pe na kati ya batu. Ce message c'est ça que lancé par Maman Sylvie na association nae. Maman Sylvie biso bandeko na yo handicapé tozali tolingyo mingi topesi mbote na kati ya association na yo ekende liboso po biso pe tozali toza pe sima na yo pa ozali oyeba ke oza na batu na kati ya Kinshasa oyo bako soutenir yo na makamu na yo nyonso ozo sala tozala ka pena tosola ka mingi bon na ebite makamu suto tango tozo solola nde makamu suto tozo kolisa yango eloko biso toza yango apasi toza yango penza mapasi na kati ya centre biso bandeko na ezali ba makambo ya ba vélo
bavelo eza te tozwaka ta don moko te o don moko eye kuna ou bien na gouvernement ekopesa biso bavelo ezalaka nango te toza mpe na posa ya bamashine mpona totonga niveau ya école na niveau ya école école oyo ezosenga mpenza soutien mama Sylvie soutien mpenza école ezosenga nabeti yako lisolo nalobaki no boye ke baenseignant na ngai bafutamaka te alors ngai nazobundabunda kaka tala ngai ndeko node nazali na sina koli makasi wana okende kotoka baporte wana nakoka lisusu te yango wana na ngambo na kote ozali soki yo nzambe akosunga yo oluka ata bato ya motema malamu po baya kosoutenir école oyo eza ya bana bandikape ezali ya bana bitike ezali mpenza ezosenga mpenza soutien. D'accord. École esenga soutien eza na centre ya funa au centre maman comme promotrice maman chata comme promotrice to maki ba image dango déjà pour ça soutien pour soutenir ma case to senga ba ki bien fondation Widal non senga na gouvernement asbel nyo surtout au mo qui ko apporter un plus ne comme Charlotte bengal me rappelle ça qui de to bengal me maman Sylvie maman Sylvie tu as contact na pesi mbote mi pena mais c'est la B du donner qui simbi là mais c'est la B je pense bien dans la mission monsieur Mingna ingénieur Belone je pense bien c'est pas bien monsieur Salaka to senga monsieur côté de Kambo au maman Charlotte au bengi ko zamana mi vraiment ba vélo betali ba beki ezamana pe jo tropé sango image ezwama mama awa déjà asocha nini acha mafuta na polina na biso ya limondo il faut toto déjà toi déjà suka déjà ati des pour acha mafuta na si d'ailleurs mafuta si déjà toi ensemble to partager na bato 60 on va ça awa 100 partager na bango de tout le monde on se présenter. Il y a une chose ici, on va présentation à maman d'une bazar. On va se mettre là-bas. Là, les gens, comme au balola. Oh, quoi ta maman? Ah, voici pas mon cause. Comment on appelle ça? Konongo ebeli mama. Konongo ebeli kuna biso. Siko to komna étape nini? Komna étape to ni toli asiko. OK. Tout déjà awa. Aspect vraiment de bazar awa te. Moi déjà bien image déjà. Dis maman, je vais te basani. Tout la vie faut toto ensemble, tu vas débrouiller handicapé bazar na centre. Déjà, la source j'ai mis sur un biseau. Là, il faut que déjà bien déjà. Déjà, la fois que mon domo vous met gros pour sa canette. Alors soit pour ça qu'on l'a mais faut tomber comme un Charlotte. Après c'est pour nous. La démission au coup, nous avons tout comme ma casse vraiment. Bon appétit. Merci. Merci.
Masha, doa balutu. Balutu. Ah. Quand vous voulez aller bilo kwa kiwa. Suna tu. Ndio batinde na yeye mwenye na kutinda. Ngana sola chini. Ngaga tunaanza kwanza. Sylvie yaka lukeba, Sylvie yaka mamaye. Hitler alobinga na yoto betatu, na planète Vénus CP, Jupiter. Batata ba mama bandeko, Bobo sanate, tout ça bon na site na biso sika. Na koboya, Sylvie Mode, TV officiel. Bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà. Ngai déjà na koti na Sylvie Mode. Bo s'abonner ebele. Na katia Sylvie Mode TV. Bo landanga bien. Sylvie Mode TV. Ba oyo basana bosui. Ba oyo basana motema. Ba oyo balinga kabato. Oyo balingi de personnes vivant avec handicap. Mais TV na bango yango yoti. TV na bango yango yo chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.